Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyonso bayebolingaka mama Elia Nitu napesi bino mbote mingi. Ebwe mavimpi. Habari zenu muko wazima? Est-ce que vous allez bien? Boza malamu? Boni bino na bandako ba santé. Est-ce que boza bien? Ngawa bino mama Elia Nitu ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa, nzambe ya bolingo aza kobatela kimia ezale. Nasenga bino ba oyo boko kumona kaka emission mama Elia Nitu lelo bo s'abonner massivement na Elia Nitu TV bo s'abonner au fini mbala liboso na Elia Nitu TV o s'abonner mbala au fini na cloche à notification pour que ceux qui émission eske koti orate ya ngote lelo to kende ko solo la makambu o eza ko lekana sa moyi awa ndenge kaka frère Jeff Isanga bi toza ba sentinelle soki likambo leki tosa nini tokoloba ya makambo tokende ko solo la lelo na bino makambo makambo toko solo la lelo yango yo avanga na loba na kotika nanu frère Jeff Ifonge apanza teke apunga na osa nini na waya ko bakisa likolo ya maloba ya frère Jeff Ifonge voilà toyoka ye Otana Nzambe bato yeso kufera paleko ya biso Nzambe ya pambola bino bisika na sobino bozwami au nom de Jésus-Christ. Amen. Baki ceux qui miyibi bavandi calme ba sentinelle pe bakofanda calme. Voilà. Moni miyibi moko aleki ya moto lobaki nyonso tokomona nyonso tokoyoka tokobimisa na poisa. Amen. Moko kaka bato babikisama. Bien-aimé évangile ekomi ya lokuta ekomi ya kokosa bato ya Nzambe atindaka ba sentinelle atindaka bato lokwa biso poto ito interpeller bano ya yeba ndeko ya biso bakabola na bato wana tomoni loko moko eleki na ba réseaux sociaux eleki papa ngape na moni papa un faux serviteur de Dieu comme on a eu Sandrel Maleka Sandrel Maleka auti na pointe noire pour détruire bandeko na biso ya Congo Brazzaville bazana bandeko na biso ya Congo Brazzaville Nzambe pambola bino bisika bosali amen ndeko oyo Sandrel Maleka azala na pointe noire donc aza basé siko na Paris donc abimaka na basi ya batu na bana ya batu pour détruire basi ya batu musala na bango yango wana ba faux pasteur oyo kobimaka na basi ya batu kobimaka na bana ya batu ba prophétie ya lokuta na monokolo binga yeyo mon peuple périt par manque de connaissance Bible eloba yango mais yebisa mutu ke pasteur aza faux poisson ni andima yo kozala nde débat eza nde likambo yango mibali mingi balingi so basi na baba kene ba église te likolo ba pasteur ya motindo ya modèle oyo bandeko na ngai pasteur obozo mono bakange na sous-vêtement oyo ke mwana na yo kutokoki ata komona yango te yango bakange nango pasteur to banda papa Jeff yo na longolaka yo na linga ko polo baka na vérité papa bakoboma opo na vérité kokota boloko po na vérité Yesu Masia kutu nzete ya mobesu bongo ka yo nzete okauka toleka papa vante lo ba bien aimé donc la image pour nzembo na yepesa ouais amen bien aimé dans la image dans le ministère et dans le bisoté pour le ba kaka vérité vérité papa vérité dans la image oyo si matoya to bimisa Monsieur Sandrel, Norbert du pasteur, ils ont traité, ils ont don. Nous sommes tous des frères. Mais vraiment, on a pasteur, au hôte, au bishop, révérend, Makambo Bélé, docteur. Ils sont comme des musiciens, ils ont un surnom. L'église, on a un logo les amis. Il y a le Satan. Et là, on est des gens comme on a battu à bouille. Yango penza frère au cité. Omono na sembelo po bota zemi wana nzoka ya yemo kozoka mobali na ndaka bota kana ete zemi ya nani ya pasteur c'est elle qui m'a invité bomoni ndenge bakangi na ndako ya mondimi akomi c'est elle qui m'a invité Bien-aimé, bomoni bino moko image. Tomoni papa. Image ya somo. Bien-aimé. Asa bolumbu. Bomoni. Oyeyo.
bomoni 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 bato yango bango yeyo ba charlatan bala ya bato ndoko babala yoka rumba bato kopanza bala ya bato babotati na bandako ya mabala. Sortez des milliers 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 Hallelujah! Kibango, sortez des milliers de kibalo koswa, sortez des milliers de kutae, sortez des milliers de charlatans. Bomoni, 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 mawa bala ya bato sambana ya bato ndako ya mabala kopanza mabala bato babeta ntina ndako ya mabala sortez des milliers sortez des milliers bongo eleki bango sortez des milliers numbeleki bango yoka rumba sortez des milliers sortez des milliers. Eh frère, chef sentiment, côté les penza. N'écoutez, sortez des milliers bien-aimés de le Seigneur. Alléluia. Moyibi yeyo oza sentinelle papa yango penza nous allons parler. Bien-aimé tokobanga bango te tolobaki na bango même makofi toza prêt baya kobeta soki bakobeta baya koboma soki bakoboma baboma les 12 apôtres baya bakate ke ba chef pe moko bakobimaka bakate ba Paul moko pe bakoya après il y aura encore des enfants de Dieu parce que toza il y aura des petits JF et puis na souka tozo papa na liso et bango ba okenda faire ben pour détruire l'évangile bien-aimé na moni na bondela papa asola makomit au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées. Papa, merci dans le ministère. Papa, vous tinda biso ba soldat na yo. To kanga miyibi. Les voleurs ne viennent que pour détruire, dérober, égorger, papa. Ya vous tinda biso. To bimsa bango na poisa. Pour batu ba ye babango. Batu ba kabwana na bango papa. Bazo détruire ba mabala. Bazo bimana basi ya batu. Babota tina banda kwa mabala ya batu papa. Oh papa batu pamba oyo nzambe yango tina soto bimisa bango na poisa po ba développer so ba yeba bango pe ba kabwana na bango message oyo ekangola bano ya yo papa batanga basuna bato que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Amen. Sortez des milliers de... Voilà bandeko bomoni bino moko eza lokuta te. Ce qui makambolele comme na image comme preuve makambolele comme na image comment soi-disant pasteur ozali pasteur ok na ndako ya mondimi bakangi yo na kati ya ndako ya mondimi na kati ya ndako ya moninga na yo mobali papa ndenge nini ozata na kobanga te sikoyo mate yango ya bino kaka ya modèle oyo mate ya bino kabakanga bino na bandako ya basi ya bato boyebi ke ezala mibali mingi balinga su te basi na bango bacha ba makolo na bakati ya église ndenge frère Jeff abenga kango ba bâtiment mibali mingi balinga susu te basi na bango pona nini pona bato lokola bino boye pasteur ce qui posa pasteur ce qui posa na yebite na ndako ya bato tala humiliation wana nzamba yebi kokitisa mutu nyose bomba na kana kuku ebimaka na poisa papa tala nengo bibi celle qui m'a invité à ton âge. Une femme mariée t'invite chez elle et toi tu vas sans la permission de son mari. Ba pasteur était abino bolingi kokendaka kotaka na bandako ya bato. Ndako ya bato. Yo wano kena ndako ya bato. Kwa na li Bible na lipeka nzoka masumu na masumu. Tala niveau papa soki ba kuta kiyo na bilamba na nzoto.
bolobaki bakoseli makambo me bakuti yo na elamba ya mukele kete oyo kokolinga tate ke mwana na yo amona yo parce que lokola misato penza eza ya kovimba eza komona ndenge nini evandi na place papa ata yo moko ndenge nini oza na kobanga te mokili lelo ekoma kamera eya na bato mosusu batie bakamera na bandako na bango oke na ndako ya mutu oke komenase mutu oke kosonesa mutu kamera eza kofilme yo oza koyeba te nzoka kamera eza kofilme yo moni ndenge obimi na poasa tala charlatan yeye omoni charlatan tala charlatan yeye omoni charlatan tala cravate ya rouge toro kutano na nzela landa ta yo basi ebele bakenda suma ngomba te likolo bato ya boye bato ya motindo bato ya modele oyo yo na kolo ndako wana boyebani na mobali ya mwasi na boyebani na ye komo okoki kozala na courage oke mpe na ndako ya moninga no mobali olongoli mpe pantalon na yo fungoli ceinture otie na mopanzi ozwi pantalon olongoli otie na chemise me otikali polele tato oyo mpo matela mwasi ya moninga nakoloba ngo ndenge wana parce que eza bongo nayoka mpe soni na place oyo te yo molongolaki bilamba oyokaki soni te tala niveau boza kofingisa basali oyo baza ya solo mpo basali nyonso baza ya lokuta te basali ya solo bazali tala niveau bakotia bato nyonso na kati ya saki moko likolo ya bato lokola bino bacharlatan likolo ya bato lokola bino tala soni le toza na réseaux sociaux malamu ata likambo bakoselo image eza nango te me tala image ndenge bimi boye soki mpo ozaka na mwasi na yo pamoni soki mpo oza na bana na yo bamoni okowanga na ndenge nini ete ya mpe bamosusu bapaster oyo bolingi kotelema kokendaka na bandako ya bato ya basi ya bato okenda ndako ya mwasi ya mutu mobali na ye aza te mobali na ye ake mosala yo wana okei na lokuta shanda boroko yake halalo yabo okobanda kozwa mwasi ya bato oyo nazowendre yo obandi kotia mafuta na mutu oke kosimba kote sensible na bateton okiti oke susu kote ezaka beton mpo na nini bolingi kofingisa komo nzambe ya mawa oyo asali biso na mokili oyo babaki na mokolo ya suka bokomona bango bokoyeba bango na bilembo na bango bilembo na yo tata oyo emonani escroc bilembo na yo emonani escroc tata na basi mpe mosusu yo oza na mobali na yo na kati ya ndako koma okobengisa lisusu mobali mosusu na kati ya ndako na yo mpo na nini bato bato lokuta la plupart na bato lokuta nga na église nazaka kala kosambela biso no témoignage yanga moko yaka na pasteur moko awutaka Suisse wana na osema na la gloire de Dieu pasteur wana awuti Suisse aye kosala séminaire na église nazoba likambo yanga ekomela ngai aye kosala séminaire na église sikoyo na kati église ndenge tozalaki wana navandaki na nga na bana nga navandi na nga kaka nga moko nzoka pasteur wana sa visaki na ye ngai atali na yenga deja avise na yenga pasteur wana à l'époque wana nalataki nanu alliance na musapi te tozaka na chéri me to régularisaki nanu situation te tozaka kovanda na fornication na système kaka ya tovanda nanu yaka tovanda me alliance toletisanaki yango nanu te toletisanaki na alliance na musapi te periode wana toleti na alliance te tozaki deja na alliance na musapi oui tobalanaki deja pasteur wana ye soi-disant azali prophète abandi koprophétize bato na baeglize abandi koprophétize akendeki na ntuki na magasin moko aye na babikeko moko wana kabimisi babikeko tusa yo bimisi babikeko na yo epe awutaki nango milieu mabe oye nango na kati ya église oyo kolakisa bato mpo bandimaka oyo oza puissant obimisi bikeko etu bandeko navandaka ya boye na ndako chéri azalaki te chéri azalaki na voyage frère na biso mona église na biso esika tozaka na otanga komona ta moyembi munene so na bi moyembi munene bokoyebe mbala moko moyembi munene awutaka na mokili Paul kamuna ole beza ya solo na okosa te nazo ba solo nzambe na nga témoin frère na biso nazaka moyembi munene ya mondain mais pas tozaka na église azaki ko moyembi na kati église babande koswana pasteur wana bango mutu ayambaki pasteur wana utaka Suisse lisona obetela bino elekaka na 2008 lisona implika na 2008 wana na ndako vana na ndako en Argentin ete naza na Villeneuve la Garenne
Allez, frère Nabiso na benga, ah, sœur Eliane, boni, ça va, vous bien, hein, ça va. Frère Nitoaza, angapte frère Nitoaza, t'es en voyage. Mais il fallait qu'il te les capos, mon seul Nzambe. Ouais, t'es qui ce dimanche, ou t'es qui sus wana. Ah, moi qui m'a kambu moro po na yo, alors faut qu'il te les cananda, kupoto ya kosa nini, kosolo na yo ngabi, ah. Mais quand frère Nitoaza te, il faut na benga ina nous informer ye, sera pesi nga permission na ko bengo po na yebisa yo. Na bengi frère Nituti. Ngabi frère Nitu. Omoni frère na biso to kanene église boye boye. Wa moimbi munene wana comment ne banda na se. OK, ngalobi tala na église pasteur moko ayekuna soki po prophète na posa ko so nanga il faut na est-ce que na kokiko yamba bango na kokiko yamba bango na nda posa na posa to solola. Abi ko ba ko na frère wana problème ezate baya oyoka bango. 2008 s'il vous plaît. Allez. Na bengi frère na biso wana komone banana na C. Est-ce que la Y? Na bi frère. Na solo na frère ni tout. Ay problème ezate le quoi yo kozalo koleka na ye boleka na yamba bino problème ezate. Ngapi mwasi molambi na linga kolamba na sala mabundu na sala ndunda na sala biloko kolia boyebi nga kote ko yamba wana za penza domaine na ngeza penza setine na botama nango penza yangeza renforcer te nyoso nga na sekeza na naturel. Baye na ndaku na yambi bango pesi bango biloko kolia balie taba sisi kolia balobi o c'est photo solo la o frère na to sambera na vandi calme malobati ke pa ya soit disant prophète wana utaka Suisse sœur na posa to solo la moni ndenge to sekwana na kati église nzamba tali singai alakisi nga penza yo moni ndenge za wana sœur ndenge na mona ki wana. Bon, ndenge peka papa azate fait to solution surtout na papa mais quoi papa azate nazo mona ke sœur nano botite ozana posa ya kobota ya mwana likambo onzambe alakisa kingai. Abeti déjà faux. Nzo nga mabele melisa déjà mwana. Abeti faux. Siko frère bayaki na ye moi signaler que sœur abota ezala kite pona yenga na bota te. Nenga nzamba alakisaki nenga mona kinga na vandaki ke na bota te nenga nzambe alakisaki yango likambo ayaki ko ebisanga prophétie na ye. Siko frère bayaki na ye frère na biso na sambelaka. Aza moyembi munene moyembi boyebi pe comme na ye. Moi signaler que non aza ezate parce que j'étais toute seule mukolongo na prière. Tango lobi boye nga bien OK. Nanda kutozalaka ezaka na balcon. Na ba chambre nyonso ezaki pe na ba balcon. Mbala moko ba pigeon bazalaka mingi na ba balcon na biso wana na chambre mo ezaka na ba pigeon bazalaka zala na bango ba botaka wana balcon na bango basala zala na bango ezalaka wana. Pigeon alongo na chambre wana aye kota salon na balcon ya salon. Boka makam na lobe. Pigeon aye na balcon ya salon. Ramoni pigeon abise romoni prophétie na nga ekokisa mi moni ba pigeon onde ba ye bana na bango wana ba ye. Sœur okomelisa loba amen. Mamoko nazaki na mo ba réserve lokwa kina frère na biso ensemble la kawana. Bilaye matinga ye. Naomi azaki na chambre. Na bengi Naomi. Ayo kitenga bi Naomi, ayo kite Naomi. Maman, viens. Naomi aye. Tango Naomi aye, tango Naomi a moni encore frère ensemble la. Ah tonton, tu es là, je ne savais pas. Boyebi bana ba koto ne bazaka, ala kata chambre a tcheba écouteur na ye na matoi. Ah tu étais là, je ne savais pas. Maman, mais pourquoi tu m'as pas dit que le tonton était là? Na ye ba ka hormone na yo bango. Ba mona ebisenga bi frère na ebité professionnel mona ki la personne que tu vois devant toi c'est ma fille. Moi nanga yewana do ma belo zo mona e melisa e libele muta mela libelo yo yewana mela mabele o. Donc professeur yaki nango na ebité so professionnel eza ya ndenge nini. Mais naza mwasi o na yebi maternité mabele nanga et c'est melisa déjà. Ayoka soni moko nebisenga bi ba pigeon wana pe oyo lobi nanga ba pigeon wana yo moni professeur ko kisemi bana ba kota na ndako oyo ba pigeon wana basala zala na bango awa ngabe moni ba chambre museza à côté ba chambre nyonso na ba balcon alors ba pigeon oyo basala zala na bango wana ba bota ka wana na bengana ba pigeon oyo na lemba na tika na nga bango frère wana elongi na se frère ache longi na se soit disant frère na biso to kine église o yemba kana komone banana se frère na biso ache longi na se aoki so nya bi qu'est-ce que je fais donc ninga bayaki wana
prophète wana aseleki pe na frère te likambo nini azoya nango epa na ngai po soki ayebisaka ye ya makambo mabotangaki yebisa bitika sera na mwana me lokola ayebisaki ye te ye pa sutukelaki yango wana frère na biso wana ayembaka wana sala ndenge na yo na bapasi nanga na mitiki na maboko ayokaka soni prophète soki prophète soni bandeko basalaka lisusu 15 minutes ekokaka lisusu te donc ekatanaka wana nda lisolo esilelaka kaka wana yango wana foko yeba ko détecter bato oyo ya lokuta ngo so bakangi muto lokuta bona kanisi tata ndenge elanga lokuta ndenge toza ato wana mboka mundele neti ba mama bazoka bino mingi na makambo ya kobota bata lokuta oba ya mingi na makambo ya kobota so amono za amona ta bandi kosa prophétie la kisinga nzamba la kisinga yi okobota omona kobota ngo komi ko wendre yo ye moko asani achona tatami ozomona ye moko alekisio na mbeto na ye il faut mwasi otelema kokenda komona médecin ba médecin baza ba minganga ya solo nzambe na biso asalaka parce que aza médecin par excellence eza ya solo mais ceux qui osoki komona médecin on se fait traiter et que médecin ce que en tout cas to koki to okende au-delà wana to ba comme un miracle hein? Mais tu passes l'éponge tu laisses comme ça okumisika nzambe Bible dit contentez-vous de ce que vous avez. Et moi, je me contente de ce que j'ai. Et je glorifie le Seigneur pour ça. Ce qui ne konangai, oza mwasi, okotinda kwa libala topena no koti te kende komona ba médecin batala déjà santé na yo. Po nzamba sala biso, eza na ba mama musu nzamba sala matrice ne kokomema mwana te eza mukie. Moyeme mwana eza te. Eza défaut moko naturel ndenge nzamba créa yo. Yo okomona munga ngasa yebiso ke boyele ko boye kokate, obandi ko na ba faux prophète oyo, babandi ko le ba professeur lokuta ti ba bebiso nzoto abandi ko matériel ko la nzeto et loko poza ki kozela aux yeux ngote ba mama bosala ka très attention parce que ba mama mingi ba ko esama na makambo ko bota soka ba bise ko bota ya bi oui aza solo bande ko na ngai losambo eza kaka te bato yo bacha yo maboko yo moko na kondima na yo moko suko za sincère osenyi nzambe na bosolo nzambe amawa nzambe akopesa yo ndenge tozalaka nzambe sa planifier vie ya moko na moko ndenge toza Bible ngo moko lobi suko lingo sambela kota na chambre kanga porte sambela nzambe na yo koyoka yo nzambe na yo akoyoka yo bosa très attention esika bato yo bazwaka mingi bazwaka penza ba mama ezalaka makambo kobala makambo surtout ya kobota nde esika bato bazwaka vraiment ba mama bande konanga basi faut saka très attention na ba faux prophète oyo bato lokuta ba panzi mabala ebele bato lokuta ba faux prophète oyo ba bebisi basa bato ebele okomona yende nga yeboye ba musu ba uta ba Congo awuti Congo a une église boyambi une église ba kozwa mama moko asala na social mama lamba ka bloka kulia kende kotikela ka prophète to pasteur na wapi na hotel place azalaka mama taka bando kende tika bloko tango sera bando ketika bloko e salama pe sera ke tika bloko sera ke libale bandi monsna mobile e komi prophétie monsna nzamba la kinga nzoka kaka lokuta kokosa kaka na komwa nzambe kokosela alors botika ba frère Jeff il faut que bazala wana ba sentinelle ba kingela ka poso ke likamboza ba lobi likamboza ba dénoncer likamboza ba bimisi nzambe na biso asalaka yenda likinyoso ezala mibali o babota mapi baza stérile basi ba biso ke papa yo nengo za boto sa ndenge nini okozwa te okomona bwana kati anda kumosina mobali azolingo kepa munganga te yo bandiko kene kaka angaye okay inzo kozana yo bien mobali ndaza na problème okay ko bima na ba faux prophète ozuzemi zema ko kozoboti mwana ya faux prophète yo zo kanisa ya mobali na kati anda parfois pe ozo ebateke zemi oyo eza ya prophète
Yozo ka sape ke za ya mobile, nzoka mobile ya stere. Yango frère Jeff alobi vérité. Ba bota na basi ya mabala ebele bato yo. Moi c'est ça ka makambo ko bota. Ba bota na basi ya mabala ebele. Ba to ebele bana kasa banda ko na bango. Bana wana ba boti bana ya ba prophète, ya ba faux prophète, na ba faux pasteur. Pour vrai pasteur ko tika mwasi na été akilongola bilamba ne pas ya mwasi ya mutu. To mona kutu na kati ya Bible. L'homme selon le cœur de Dieu, David, l'homme selon le cœur ya Nzambe. Tango bandaka ko linga linga na yebasi na bondumba zalaka ne na nzamba bandaka ko kipe na yete. Aza ko linga linga basi modèle na modèle nzamba bandaka ko kipe yete. Mais mukolo linga kikaka mwasi ya mosali na ye. Mwasi ya muta musala na ye. Nzamba bimise na motema na ye. Nde mukolo nzamba pesa ki punition. Mais ça ko sa ki mobulu, l'homme selon le cœur de Dieu. Bandako sa ki mobulu na yezo linga basi kiliki nzamba bandako kipe yete. Mais mukolo linga kaka mwasi ya travailleur na ye, nde mukolo nzamba bimisaka ye na motema na ye. L'homme selon le cœur de Dieu. Nzamba bimisaka ye na motema. Mwasi ya mutu ko simba te. Mbongo eboma mokili. Mbongo eboma mokili. Mwasi pe aboma mokili. Nani akotisa lisumu na kati ya mokili? Eva. Ake ko yenga na bondumba, ake gauche, ake droite, ake gauche, ake kukuta na nyoka, nyoka ake olakisema kama mokili. Ayeye pe nango adae omoni talanga pa na wuti basala rabo bazong saraboye ekenda gauche ekenda droite nani Eva mutabandaka makambo yo. Eva mutabandaka makambo mobulu. Ya bato alelo te Eva mutana mobulu na sa moi. Ba mama bosaka très attention. Très attention na ba salu ya lokuta. Félicitations à JF frère JF Fonge. Yoza sentinelle zala na ka sentinelle okengela kaka bana na Nzambe kengela ka bampate esika mabe zali frère Jeff Fonge otelemi olobi esika mangala landaka yo mingi frère Jeff ozana makambo bela la baka intéressant ngai mingi intéressant nga frère Jeff malgré ça na ngonyo so touté mais makambo mingi la baka intéressant penza na frère Jeff alobi boy mingi intéressant nga malgré ça na ngonyo so touté mais ebele ezaka nango ya malamu et voilà bandeko na ngai. Ya basi to ça très attention si tout biso basi to faible. Okomona te mondimi mombo aki kolinga mama pasteur ezalaka très rare. Mondimi peza za audace. Ate évangéliste po linga mosi ya pasteur ba kana respect côté wana. Mi bali mi ba respecter basi abatu te. Yo za soki pasteur soki bishop archbishop soki arsenine ngo to boite mais ozo kende kolinga mosi ya moninga. Ozo profiter na titre wana oza nango oza kolinga basi ya batu mukola suka na esambiselo chacun portera sa croix. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tatanza mkalo saku muna nzamba nube chanel bana betu mons. Bye bye.